C'est bon. Hein? Ok. Artiste Mémé, bonsoir. Bonne santé. Les condoléances déjà. Alors, tout le monde a une résidence, il y a papa Mbébélé. Un mot d'abord pour la bande de l'Union. Pour passer à la Salamona Pino parce que nous sommes des Ouais. D'abord, les amis, nous sommes atokufeli cousin cousine okusaluka mpasi sikoyo kokufela papa oyo tobengaka premier degré être cher esalaka kaka bien te mes condoléances na biso nyonso baartiste po toperdre papa na biso. Non nauti tournage te nga sango ekutela nga na mwanda nakendaki mwanda sango ekuteli nga lere na ye Comme il est déjà à 23h. Nabengi Mbembele a joué téléphone et je vais te comprendre qu'il est là, peut-être une émotion, moi à jouer dans le téléphone ils ont été. Nabengi la donna a dit oui c'est vrai. Papa nous soit couché mais à jouer le téléphone te téléphone ba simbeli moi pe ba jouer appel non so et quand on a vu bon tellement je suis fatigué 23h mais où tu voyage de la voyage be présent na fatigue nango. Ok, c'est bon, d'accord. Ceux qui ont aussi adresse, je me fais aussi signe pour pour rendre visite. Monsieur Dabenganga Tata, ça veut dire Tata moi Sinae. Tata moi Sinae. Sangwa Boizaka et Sengo, tu as tous un ennemi dans la. Attends, sola, te meliwa, yala mahamususu, yara passe. Attends, pour te talender, il fallait qu'on aille. Quelque soit de lobby, j'étais tellement fatigué. Là, on a soupoli maïna sali fort, na sali na kokite na bino. Le matin, les canards bon ça va me saler monsieur Mike. Bon on a ya vu qui chasse peu d'embouteillage, ama belé ya moment et na héros. Voilà, merci. Merci. Ça, c'est trop dur. C'est trop dur. C'est une passion. C'est la papa dans la 10 ans. Donc, vous bien dernièrement la page dans la TikTok, il y a 10 ans. Donc, ils ont passé mon oyo, en beau ça n'a défilé mon papa. Fallait papa Zala, en tout cas, tu vas partir émission mon papa n'a pas pour faire. Papa, il faut un voyage, mais c'est ça la mité. L'homme propose et dispose. Zamba salika ndenge ya kana kisalila to pisika merci parce qu'il y a des maîtres en circonstance donc les apasi toza wana pona soutenir ye na ba moment où on va baninga malamu to bandeko malamu parce que théâtre ça déjà une grande famille ou peut-être tout en raté na ba famille na biso mais na théâtre tout en aka tosalaka chaque fois neti nga lelo na topibie vidéo mombo basomeli nga babi oh yo ndeko no camarade na kufeli kuna yo topibie vidéo donc nayebi ke eza mpasi et courage na famille mobimba famille Mbembele courage vraiment esiva la vie nzambe ndapesaka ye mpe moto azwi tozokisaka matondo na ye parce que aza nzambe ayebi ndenge asalela makambo na ye courage na michu surtout ke na oyebisa ye alelaka mpo abomba na kati te oyo azobomba na kati so ebimi te mabe lobi mpe kosa problème lisusu parce que biso toana posani ye apesi abotaki michu biso mpe toana posani ye mpe lobi abota donc voilà mpona koki oloba yango wana donc toza vraiment voilà artiste d'abord bonsoir d'abord Bonsoir. mpe basango ya matanga ya mbamo nabengi Jérémy abia oui eza ya solo tozosola na ye papa akufi bon ya nzela na biso nyonso ya kochange eza te biso nyonso tokende mais ce que j'ai aimé ntango nakomi awa lekini ya mwasi alela je vis comment azwi lekini atie na makolo aoconseiller et namoni yaya moko aza na souci vraiment kokende ya papa ezala te ke edestabiliser famille mais au contraire esangisi lisusu namoni harmonie na baleki na ya toka baosolola nzambe abomba bango baza bien ya motu eza papa kufi matiki bango na baage oyo
ebi déjà au mabe au malamu image ya soto bito batela sur image ya komba papa ezaka na etambo na biso et puis aza star déjà t'équipé komba papa autrement c'est important yango wana aza star sans polémique ya omoni tozala matanga ezala mwa polémique mais lelo bato ebele bayekola biso misu mais par rapport ya nde théâtre komona mwa batendance ya bongo oyo banilo nalobaka ke est-ce que la matanga ya papa na biso tout le monde bakoki koya ce qui est sûr nga nayebisaki yango parceke nga nanga genre bato baflataka bato te michu aka problématique te michu alokwa baladono te ozomona michu ate wana natakine kaka mpe michu azala moto ya bato nyonso aleki ya bayaya nyonso yaya ya balekine nyonso masa ya bamastani antuka nga no nazwa problème mo te nga na ekuti obenga na oncle tata mwasi ya bana donc azala yo zelo mwaka na matanga déjà na telefone eso otuni ye ayebi so eza na bato mosusu bapesana ata mbote te mais baokomela ye baobenga ye ndeko na nga uti oloba nadona théâtre eza une grande famille badetail wana papa eza bafutilité po eza important papa ya michu te moto akufi mais papa ya baartiste ebele akufi ozomona mais oyo motuya tokosenga famille théâtre ya bapoeme ebele papa azalaki soda bozwa nyonso mais bombe na monduki bopesa michu nalobela mambo eza important s'il vous plaît nalobela bino mambo eza important famille ezwa nyonso papa azalaki soda famille bozwa na bino nyonso mais bombe na monduki bopesa michu ekoservir ye so lelo problème na artiste mosusu ale dum bato bapanzani donc c'est ouais donc jour wana lokola papa azali soda michu aza actrice aza comédienne ezala masasi ezobeta tozoseka bato mpe ya bikoma kome apas nauti tourne donc omona na makesho aye matanga na makesho omipangeli déjà na 40 jours papa kufeka lobi merci na bino mpe presse merci na bino otiki biso te bozwa bien ke bozwa belema mpo kokotisa bozwa toyekolela toyende kolela en tout cas wana tata mwasi ya bana oza mpe na ndeko aisha lokoti ye wana ntango un peu de bandit du moi chrétien message très important munduki famille tosenga bino toza sur place munduki na bombe otikela michu pardon azotunaki nango wapi azala nango batikele na teni parce que soki eza barole ya teni alata eza monene alata na tolue su te désormais en tout cas teni eza déjà donc bolukelaka michu barole ya soldat po vivre esika mona ye mini oyebi te problème eya yakitaka mpe asalaka ngai nabelelaka ye o nzambe oyo ngai nabelelaka yo shwa mashia o ntango mayele esilaka nabelelaka yawe o papa na ngai yakitaka asalaka bamimonisaka ye mpo makomi nelobi modispe lom kise kofi ya lom ngai natalela moto ya mokili te o ngai natalelaka nzambe o soki nataleli papa lobi bakoki kokufa soki nataleli mama lobi makasi ekosila ye soki nataleli baninga sukasuka bakodesevoir ngai ngayo ngayo wangani kumama yawe kumama na yo yeso moboneli na ngai nzambo okamatanga na putulu okesinga ntina na miso ya bato kumama na yo makasi na ngai yo kumama na yo natalela bobele yeso
Hotel, il sait que c'est la qualité. Flat Hotel, il sait que c'est la différence. Flat Hotel, il sait que c'est la supériorité. Papa na ngai akitaka salaka pa mimonisaka e Boma komine lobi maudit soit l'homme qui se confie à l'homme ngai na talela moto mokili teo ngai na talela kanzambe o soki na taleli papa lobi bakoki kokufa soki na taleli mama lobi makasi ekosila e soki na taleli baninga suka bako desevoir ngai yo nakati na libulu nazolelo ngai yo natelelaka bandeko basundoli ngai yo moto na pasi nazolelo ngai yo malamu ya Yesu bolingo na ye na motema yango nde likana ngai bilaka na ye na bomoi na ngai epolaka te o moto amokila koki kolaka ngai lobi mpe awangani kumama yawe kumama na yo Kumama na yo akasi na ngayo Kumama na yo natalela bopele Yeso Kumama na yo yana ngai Kumama na yo Hallelujah ya otonda malamwe Hallelujah ya otonda bolingo otala te mabunga na ngai oteyo kango na ngai kutopesa se mwana na ya likinda poti ngai na bikaya yango ata banoki nyonso mokili basangani na banga eloko te poti makomi epesa ngai elika tolobi mila lobokwa mwasi dimila lobokwa mobali nakobebisa matenda maboko ya banguna ngai yawe oye mama yawe o saba ote na ngai awelaka ngayo ata lelo bapasi mituni sezingi bomoi na ngai na banga eloko te po ete nayebi yo kosaka te opesa etina na lipamboli ebila moko na biso kutu dawida loba uta abota makino akola nanu amona te moyenge bene atata bana wata bakitani na ye ata elaka eumeli na yebi ekoko kisama yawe oye Yawe
ngai nabelelaka yo shwa mashio ntango maele esilaka nabelelaka yawe o papa na ngai akitaka salaka pamimonisaka ye bomakomi nelobi modis palom qui se confie à l'homme ngai natalela moto ya mokili te o ngai natalelaka nzambe o soki nataleli papa lobi bakoki kokufa soki nataleli mama lobi makasi ekosila ye soki nataleli baninga sukasuka bakodesevoir ngai ngai yo nakati na libulu nazolela ngai yo natelelaka bandeko basundoli ngai yo moto na pasi nazolela ngai yo natelelaka komoninga malamu ya yeso bolingo na ye na motema yango nde likya na ngai bilaka na ye na bomoi na ngai epolaka te o moto ya mokili akoki kolaka ngai lobi mpe awangani kumama yawe kumama na yo yeso mobondeli na ngai zamboe okamatanga na putulu okesinga ntina na miso ya bato kumama na yo makasi na ngai yo kumama na yo natalela bobele yeso kumama na yo elikya na ngai kumama na yo Alléluia ya otonda malamwe Alléluia ya otonda bolingo otala te mabunga na ngai oteyo kango na ngai utopesa se mwana na ya likinda poti ngai na bikaya yango ata bandoki nyonso mokili basangani na banga eloko te poti makomi epesa ngai tolobi mila lobokwa mwasi dimina lobokwa mobali nakobebisama te na maboko ya banguna ngai yawe oye mama yawe o saba ote na ngai awelaka ngai yo ata lelo bapasi mituni sezingi bomoi na ngai na banga eloko te bwete na ye nyonso fo basala mosala mona bino parce que bino nde bokufi liwa d'abord ezalami eloko esengo te atokufeli cousin cousine ekosaloka mpasi soki okokufela papa oyo tobengaka premier degré être cher esalaka kaka bien te mes condoléances na biso nyonso baartiste po toperdre papa na biso mais sango ekoteli wapi tomoni on dirait c'est comme ce outil tournage non nauti tournage te nga sango ekuteli nga na mwanda nakendaki mwanda sango ekuteli nga lere na ye akoma ilobi déjà ba 23h nabengi mbembele azwi telefone te je vite compris kazolela peut-être baémotion moye azwa nga na telefone ezalaki te nabengi la dona ayebisinga bia oui c'est vrai papa misu akufi mais azoyamba bato na téléphone te po téléphone basimbeli ye moye mpe bazwa bapele nyonso ezatenga bi bon tellement je suis fatigué 23h na euti voyage nzela voyage boyebika ezala na bafatigue nango na bien ok c'est bon d'accord soki okende ozwi adresse tu me fais aussi signe mpona akende korendre ye visite misu yabenganga tata yabenganga tata ça veut dire na tata mwasi na ye na tata mwasi na ye sango boye ezalaka esengo te atoza ennemi na nga ata tosolola te me liwa yalaka makambo mosusu yaka mpasi ata kutu ezalaki nde nini efaleka na ya quelque soit ndeni lobi j'étais tellement fatigué lere nasukoli mai nasali baeffort nasali nakoki te na bino le matin leta nabongisa bamisala misu ya mike mike
bongo na ya ville Kinshasa pe bambouteillage bamakambo ebele nde yango moni na ye te na ye na ero. Voilà, merci. Merci. Et ça, c'est trop dur. C'est trop dur, donc. Maintenant, on a une passion. C'est la papa là, il y a 10 ans. Donc, tu as publié dernièrement la page dans TikTok, il y a 10 ans. Donc, ils n'ont pas si mon co-oyo, en beau, ça n'a pas défini mon combat. Il fallait papa Zala, quand tu as parti émission, papa là, va koufa. Il faut ma pangu, il faut ma voyage, mais et ça l'amitié. L'homme propose, Dieu dispose. Zamba salika ndenge ya kana ki osalela to pese ka merci parce qu'il y a maître sans bien circonstance donc eza pasi toza wana pona ko soutenir ye na ba moment onde ba iba baninga malamu to bandeko malamu parce que théâtre eza déjà une grande famille ou peut-être to kutana raté na ba famille na biso mais na théâtre to kutana ka to salara chaque fois neti nga lelo na to publier vidéo mo boye ba someli nga ba bi oh yo ndeko no camarade na kufeli kuna yo to publier vidéo donc nayebi ke eza pasi et courage na famille mobimba famille mbembele courage vraiment et si va la vie nzambe apesaka ye mpe moto azwi tozokisaka matondo na ye parce que aza nzambe ayebi ndenge asalela makambo na ye courage na michu surtout ke na oyebisa ye alelaka mpo abomba na kati te oyo azobomba na kati so ebimi te mabe lobi mpe kosa problème lisusu parce que biso towana posani papa esi abotaki michu biso mpe towana posani ye mpe lobi abota donc voilà mpona koki oloba yango wana donc toza vraiment voilà artiste d'abord bonsoir d'abord toyeba sango ya matanga ya mbamo nabengi Jérémy abia wi eza ya solo tozosola na ye papa akufi bon ya nzela na biso nyonso ya kochange eza te biso nyonso tokende mais ce que j'ai aimé ntango nakomi awa lekini ya mwasi alela je vis comment azwi lekini atie na makolo aoconseiller namoni yaya moko aza na souci vraiment kokende ya papa ezala te ke edestabilize famille mais au contraire esangisi lisusu namoni harmonie na baleki na ye tuka baosolola nzambe abomba bango baza bien ya motu eza papa kufi matiki bango na baage oyo nayebi deja oyo mabe oyo malamu image ya so tobi tobatela so image ya komba papa eza kaka na etamboli na biso epuis aza star deja teki mpe komba papa autrement oyo eza important yango wana aza star sans polémique omoni toza na matanga elingaka mambo ya polémique te mais lelo bato ebele bayebi ndeko na biso michu membele par rapport ya nde théâtre ekoma na mwa batendance oyo naloba kaka ke est-ce que na matanga ya papa na biso tout le monde bakoki koya ce qui est sûr ngai nayebisaki yango parce que ngai nanga genre bato baflataka bato te michu aka problématique te michu alokwa baladono te ozomona michu ate wana natakine kaka en fait michu azalaka moto ya bato nyonso aleki ya bayaya nyonso yaya ya balekine nyonso masa ya bamastane en tout cas ngano nazwa problème mo te ngai na ekuti obenga na oncle tata mwasi ya bana donc azalaka yo zelo mwaka na matanga déjà na telefone esi otuni ye ayebi so eza na bato mosusu bapesana ata mbote te mais baokomela ye baobenga ye ndeko na ngai uti oloba ladona théâtre eza une grande famille badetail wana papa eza bafutilité oyo eza important papa ya michu te moto akufi mais papa ya baartiste ebele akufi ozomona mais oyo motuya tokosenga famille théâtre ya baproblème ebele papa azalaki soda bozwa nyonso mais bombe na monduki bopesa michu naoloba mambo eza important s'il vous plaît naoloba ya bino mambo eza important famille ezwa nyonso papa azalaki soda famille bozwa na bino nyonso mais bombe na monduki bopesa michu ekoservir ye so lelo problème na artiste mosusu ale tum bato bapanzani
Donc c'est une famille. Ouais, donc jour wana lokola papa azali soda miso aza actrice aza comédienne ezala masasi ezobeta tozoseka bato mpe ya bikoma kome apasa nauti tourne donc bomona na makesho aye matanga na makesho omipangeli déjà na 40 jours papa kufeka lobe merci na bino pe presse merci na bino otiki biso te bozwa accompagner bien que bozwa belema po bokotisa bozwa toyekolela toyende kolela en tout cas wana tata mwasi ya bana toza mpe na ndeko aisha lokoti ye voilà temps fort un peu de bordi d'une manière moi chrétien message très important munduki famille si tosenga bino toza sur place munduki na bomo otikela misu pardon azotunaki nango wapi azala nango batikele na teni parce que soki eza barole ya teni alata eza monene alata na tolue su te tolue su te désormais en tout cas teni eza déjà donc bolukelaka misu barole ya soldat po vivre esika mona ye mini oyebi te problème eya donc azalaka na bongo kazi lidia yiluma mpe motu ye soki abenga likambo na ye to kaka mwasi amoni kaka avimbi wakana se viens me faire caler waka tata te tata noko yaka nani ibani yaka chrétien likambo eza te mais noko yaka nani likambo eza te mais noko yaka nani donc bato babanga na bango te boya matanga eza problème bato babanga nini yango oyaya sans polémique est-ce que papa ya biso na babétise bato babanga nini sans polémique